Nabanza bandeko tosiliko zonga na popa lelo nazali ngai moko te nazali accompagner maman l'activiste maman Annie, n'est-ce pas? Maman Annie, sujet du jour nini surtout na parce que yo mto siliko benga ngai après que tosiliko si ça va émission na biso oya semaine passée va yo concerner les hommes, n'est-ce pas? Kiluki ngai yo bengi ngai pe vélo va piner to boka ki do moyen na koma awa ezala kite ya moyen de répondre invitation na retard mais na yebi na ngate sujet ni oyo za na ngona popa lelo. Ok, to sana modelo oyo sali ya nami kombinazo. Nami kombinazo, n'est-ce pas? Yo mto yebisa nga studio na ndivide ko zuba ba téléphone ko bandeko parce que to sana ka la fois passé ko lo bike yaka to sana na kombinazo pona nini yo bininga na ya awa to solo no ma solo tali na kombinazo. Ko oya suka to sana ki yo prometaki biso ke to lo bela na kombinazo yango siko na rappeler yo o to lexa yango. Je me souviens que la première fois qu'il m'a dit que moi je compléter ma songe, rêve, exact, sans que tout le monde ait mais la base peut la inviter yo, la base de quoi la zali kola biso était, les zali malamu mutna mutu akende kotana mukada Daniel. Il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, n'est-ce pas? D'autant bien mukada Daniel, quand tu t'en trouves dans la caméra, na bukolonozo confusion ezalate mutna mutu ayeba. Makambo nini ezali na mukada ya Nzambe o ezali ya mutu nyonso akene kotanga akene kolia akene kotonda bakivukuni na kwako ndina kibeni ndeko lepa yo zali na mama Ani ye bisabiso nini ngolotani concernant via Nabucodonosor iye azalaki roate azalaki roa et puis azali kolota bandoto wana za kolota ezali ko compliqué ye po aye ba explication ya ndoto wana to yango aza koluka bato ba expliquer ye ba pesa explication ya ndoto wana nde bongo mais soki yo koko merci parce que na banza tanto le songe ba rêve na ba vision ba prophétie to lobela ki ndoto ya moyo to kota na mozilo na ngotende ya mwana ndio lini to kota na mozilo ba ndoto na Nabucodonosor merci ni bande ko na banza sans plus tarder na profiter la occasion oyo na la sabino un peu milulu ya ba image ya mo ndenge na lolo na bino ke bandoto ba vision ba rêve eza biloko moko zo kana 1 minute peut-être même 2 minutes même te eza ka ba clip ya kana miso ya mutu et puis mutu a capturer yango parce que mingi biloko to mona kana bandoto eza ba biloko moko presque to si to yebi na biso mo déjà soko mona ke ko mutu yebi ke ko mutu soko lota i camino oza na besoin peso détail camino so mika clap o mika o camino te so moni biko si o monja biko o mona la clap donc ce sont des clips c'est bon mais la kola sabino nano clip oyo Nabucodonosor amonaki ndeko koke ne musika te na tango zali ko lancer milili oyo etali ekeko o Nabucodonosor amonaki comme ça to ba koba na programme na biso oyo merci ndeko no ngai landa milili oyo ya ekeko ya Nabucodonosor amonaki kati na emoniseli na ye be keko yango ndenge bosili kolanda biso to bozali kokontinue kolanda biso tokotante mpe kolobela yango tokolakisa bino section par section comment ezalelaki mama ni yo tosengaki balakisa ekeko yango j'espère ke oza na likambo ya koloba awa na TV wana peza ani yo pe landa bandeko bien comme ça toko koyeba un peu comment toko pesa un peu démonstration ya ekeko yango ndenge ezalelaka mama ni est-ce que oza na question jusque na nyonso oyo Alain bon bandoto ndenge ka yo osili koyeba ke bandoto ezalaka toujours mystique donc ndenge wana tokolobela yango na banza ekeko oyo tolobele deja mokonzi Nabucodonosor ntango omonaki ekeko eyeli ye apozaki baquestion epai ya banganga nzambe nyonso baprofete bato nyonso bamonaka bamagicien baastrologue bato nyonso bapesa explication ya nini ya ndoto ye alotaki me mutu moko amonanaki te meme Daniel ye moko amonanaki te alors pour la explication un peu plus de détails tikana lakisa bino section par section ya ekeko oyo mama Ani yo landaka bien comment ezalelaki na banzo za komona ke koto eza na mutu et puis eza na tolo
donc ba section to ko division na ba groupe oyo. Première partie ekozala mutu na yango côté nyonso, et puis deuxième section ya tolo na maboko, et puis ekolanda troisième section ya loketo na ye, et puis ekolanda makolo na ye, et puis même na makolo na ye ba plante de pied na ye lisusu oyo tokolakisa yango lisusu en détail bien. Est-ce que vous avez le cambo avant qu'il y ait un côté si on a détail à chaque section et que quoi? Le cambo ça de l'accent en total à photo peut-être les questions qu'il y a après. Bien, merci mingi. Tu as bien dans section par section comme ça tu banana na côté ya mutu, n'est-ce pas? Bien, mutu oyo tu as l'accent un peu plus clair na image mususu. Mutu oyo na bandeko oyo ba kwa ko sa ja ba recherche bokoye ba ete ba lobela ki eza ko lakisa bokonzi ya yemoko nani Nabucodonosor eza ki ya wolo, et puis na kati na wolo bango eza ko lakisa couronne awa mutu oyo elingi ko loba ete yemoko mukonzi Nabucodonosor nzambe apesaki autorité, nzambe apesaki pouvoir ya ko dominer contre nyonso wana ya pembe na bana Israel kiyeba mikili barabe nyonso to iko be ona data lelo bisika nyonso bana Israel bazalaka Babylone qui est Chaldéen baonde ba ko ko dominer monde na wana na dominance na bango mto yi mukonzi Nabucodonosor do mutu oyo ezaki ya wolo ya or ezako lakisa ye moko bokonzi na ye bokonzi nani ya ye mokonzi Nabucodonosor. Alors tikato ya siko na parti ya tolo okoya komona ete tolo oyo poitrine oyo ya mokonzi ya ekeko oyo nyonso ezalaki en argent soko ekotala bao bayebi valeur ya bibende okomona ete wolo elekaka ntalo, et puis argent eyaka na ba valeur so za koteka bibende ezalaka or argent, et puis zaka kokita ba valeur ti na sekuna oyo eza ekeko emonanaki ete tolo nango maboko nango ezalaki en argent. Et puis mutu ezaki en or, mutu ezaki en or, et puis poitrine nango ezaki en argent. Wana nde oza na raison ezaki nde bongo yango na tsa okene détail par détail ya ekeko oyo, et puis tokolobela pe chaque ekeko oyo signification na yango. Ok. Merci mingi. Sikoyo tokende kotala awa oza komona neti aka ceinture, n'est-ce pas? Ouais. Eza ceinture te loketo oyo nyonso tika tolakisa yango susu malamu. Loketo wana nyonso oza komona ezalaki na bronze c'est na osili koyo ezali mélange ya cuivre na argent. So ozwi cuivre osangisa na argent de ozwi bronze, n'est-ce pas? Donc bani nyonso ezalaki en bronze. Loketo nyonso comme ceinture comme oyebi quand même bino basinde bolata kawana oza komona neti aka mtalata ki jeep, n'est-ce pas? Bien, na tango wana ba soda ya kala ba mikonzi ya kala bat bazako latela bongo nde yango wana ekekongo eyaki pe na forme ya tango wana neti ka lelo te ba costume oza komona nde yango wana balakisi yango ke eza neti aka robe ba mibali bazako lata ba robe na erwana. Ok, na comprendre. On comprendre oyo ezalaki na bronze eza ebende eza mélange entre or entre cuivre na argent to lobelango déjà bronze wolo to lobelango déjà wana mutu. Sikoyo tokende kotala makolo ya ekeko yango ndeko nanga okomona ete makolo ya ekeko oyo ezalaki na nini ya noir tikana pelisa munda bien po parce noir contre noir ere mususu pesaka flou ya solo wana. Bien. Oza komona ete makolo ya ekeko oyo eza ya couleur nini d'après yo? Noir. Bon ya noir kasi ezalaki ya fer ebende. Donc makolo nyonso mbala oza komona ezalaki totalement na matière ferrique, ezalaki en fer. Ça va? Yeah. Bien. Oyo makolo ya ekeko oyo. Et puis après makolo ya ekeko oyo okoya komona ete makolo bongo mutakoya hôtel sans plante de pied. Il faut zalate, n'est-ce pas? Sika tika to lakisa ba pied sikoyo. Oyo ndenge ekeko oyo hôtel makolo nende yangwana. Na mone bangi. Eza nini ama mukolo ngo ezolakisa boye nako banga kotala nini ngo boye somo boye. Eza kofuna ete awa fotopoto. Neti potopoto koto mususu neti ara na emdenga ko expliquer ngo te. Eza somo wa kotala.
ou bien neti mutaza kobeta ba brique bakobeta ba brique ya potopoto ba brique n'est-ce pas yeah. Bon apparemment eza kofuna etaka osekisi gai mais eza ya solo makolo so otali bien eza neti ya ba potopoto ya solo potopoto ki argile na ekeko oyo ezalaki makolo nango boye na kotamisa pe tout ça oza komona ka ezalaki neti aka oyo nyonso eza argile ezali tumba ezali mabele n'est-ce pas et puis ba noir eza komona omoni makolo kote to baki eza en fer te et nous baki oyo nyonso ba fer donc ba mélange ezali awa entre mabele qui est argile oyo nyonso komona ka oyo eza ba argile et puis ba oyo noir oza komona eza ba fer n'est-ce pas d'après est-ce que vous sangisa mabele na ebende te okoki te yango nazomona mpenza clair te po ndenge nini bakosangisa ebende na mabele